nombre ya batu oyo balokoti bibembe na bango na stade de Martyrs, dans l'enclos du stade de Martyrs. Je ne parle pas du terrain ya football. Et si kawana de balokoti bibembe ya bande kuna biso. Policier mi balé. Chacun na tour na ye. Ba memi bibembe ya bande kuna biso ba kufi ba ye kotika yango awa. Ba ye bisingai dans l'ensemble c'est 11 morts. Bato ba komi ko reprocher ngai, il passe sur RFI comme si je dois faire confiance na RFI et ne pas faire confiance na service à l'État. Toujours mépris congolais, toujours mépris. Même il y a vie na yemoko, même na vie yandeko. Administration ya morgue et pesibiso ba élément nyoso wana. Nandenge corps mibale elongo awa moko ekei na Kankokolo, mususu ekei na Saint-Joseph, oyo wana mususu wana eza na Saint-Joseph. Ezali d'après eux d'ailleurs, ça serait peut-être la première victime oyo famille ezwaki ye mbala moko ba memi na Saint-Joseph. Donc je confirme que ton perdre bandeko 11 au lieu que to lela bandeko na biso to komi na polémique. Muto ya ezoti a doute que to kufelité kasi ayawa. J'indique 3 morgues. Mama ye mwesika tozali Saint-Joseph, d'ailleurs c'est 4. Kankokolo, je dis cinquantenaire, il y en a un. Nous avons reçu 9 corps vraiment du stade, dont 8 civils et un policier. Parmi les civils, il y a une fille. Donc, et parmi aussi les 9 corps, il y a 8 qui ont été identifiés par la famille. Il reste encore un corps qui n'a pas été identifié. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo sebanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème à mwana bandeko lobate na bandeko keni na orthophoniste donc va déclarer que moi comme handicapé à lobate na etango na yiko bayiko l'exemple papa Moïse lekisi mwana délivrance lelo mwana na komi loba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamwa o asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zwaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na komi moi c'est sengo na zu mokanda na zu pe musala donc on a témoigner moni na nzambe ya Ozana o asali na bomo na nga to kama na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto.
Bon! Vous! Au centre! Portez! Armez! Monsieur le commissaire général, RHG pour vous accueillir et vous rendre le honneur à l'occasion de votre session de travail. Devant vous, les commandants détachement d'honneur, le commissaire supérieur adjoint, les hommes Bolombo, Baoué Baké, quoi? À vos ordres. La police tous na cabinet. Monsieur le Premier vice-ministre et ministre de l'Intérieur, son Excellence, les détachements de l'honneur sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre service dans ce lieu. Devant vous, les commandants, groupe, les commissaires supérieurs adjoints, les hommes de la Molombo, Baoué Baké, bon! La ville de Kinshasa a enregistré des matériels. En précisant que nos compatriotes décédés à cette occasion ont été victimes de l'étouffement. Étouffement qui serait à la base de leur mort. J'ai, après avoir tenu une réunion avec la police, la hiérarchie de la police nationale congolaise, j'ai eu à informer l'opinion. Une polémique s'ensuit jusqu'à certains points et douter du service. Le ministre devait chercher la bonne information. C'est votre mort qui devait recevoir les corps de vos compatriotes. Voilà pourquoi
dans les seuls soucis d'informer notre peuple, je fais ces déplacements physiques avec le commissaire général de la police nationale congolaise, M. Patience Paysan intérim, le général Amori en déplacement, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et d'autres collaborateurs, pour que vous puissiez interroger votre administration, vos cahiers, et nous dire à cette date-là, avec reçu des corps venant du stade de Marseille, ils sont combien, et si possible vous avez leurs adresses, parce qu'on nous dit même qu'il n'y a pas de citoyens congolais qui viennent se plaindre qu'ils auraient perdu leurs frères. Je ne sais pas si c'est le travail du ministre ensuite d'aller inviter les gens à pleurer. C'est pour ça que je suis là. Une polémique s'ensuit jusqu'à certains et douter du service. Le ministre devait chercher la bonne information. C'est votre mort qui devait recevoir les corps de vos compatriotes. Voilà pourquoi, dans les seuls soucis d'informer notre peuple, je fais ces déplacements physiques avec le commissaire général de la police nationale congolaise, M. Patience Paysan intérim, le général Amori en déplacement, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et d'autres collaborateurs, pour que vous puissiez interroger votre administration, vos cahiers, et nous dire à cette date-là, avec reçu des corps venant du stade de Marseille, ils sont combien, et si possible vous avez leurs adresses, parce qu'on nous dit même qu'il n'y a pas de citoyens congolais qui viennent se plaindre qu'ils auraient perdu leurs frères. Je ne sais pas si c'est le travail du ministre ensuite d'aller inviter les gens à pleurer. C'est pour ça que je suis là. Venant du stade de Martyrs le samedi 29 du soir. Au total, ici nous avons reçu 9 corps venant du stade, dont 8 civils et un policier. Parmi les civils, il y a une fille. Donc, et parmi aussi les 9 corps, il y a 8 qui ont été identifiés par leur famille. Il reste encore un corps qui n'a pas été identifié. Les adresses sont là. Je ne sais pas si je peux le dire. Il y a Moba Mira qui a été identifié et son adresse. Il est sur... D'abord, c'est la personne qui est venue identifier. Son nom, Bassing, il est Didier. La personne réside sur l'avenue Lodja, numéro 12, commune Kassama. Il y a même un numéro de contact.
qui a été laissé à la morgue centrale. Deuxième corps identifié, Boleli Dolva. Dans le premier, il y a l'OPJ Ntessa, Boissa qui a amené ce corps. C'est lui l'accompagnateur de ce corps. Il y a Boleli, deuxième corps, Boleli Dolva, qui est un garçon de 24 ans, amené toujours par l'OPJ Ntessa, Boissa, son numéro de contact est là. Il a été identifié par Boleli Ebengo, qui habite la commune délimitée sur l'avenue Baoumou, numéro 14. Son numéro de contact ici. Et la troisième corps identifié, Kabassele Gelor, un monsieur de 32 ans, amené à la morgue par l'OPJ Ntessa, qui a été identifié par Kazadi ou Kazadi, qui est sur l'avenue Nzobe, numéro 61, commune de Bandalunga. Le numéro de téléphone est là. Quatrième corps identifié, Ilunga Mukunu, un monsieur de 23 ans, amené toujours par l'OPJ Ntessa, qui a été identifié par Kayembe, qui réside sur l'avenue Mwanda, numéro 14, quartier Matongé, commune de Kalam. Le numéro de téléphone est là. Le cinquième corps est non identifié, était amené par l'accompagnateur et l'OPJ Ntessa. Sixième corps identifié, Bolongo Fabrice. Et là, il avait 25 ans, il est décédé à 25 ans d'âge, amené toujours par l'OPJ Ntessa Boissa, identifié par Bassele Daniel, qui réside sur l'avenue Angenga, numéro 17, commune de Limité. Le numéro de téléphone est là. Septième corps identifié, Nzenga Mukasa. C'est un policier de la police qui avait 23 ans, amené par l'OPJ Kimpuni Mavumbu. Son numéro de contact est là, identifié par Matadi Mukasa, qui habite Kankabila, quartier 1, numéro 105, commune de Lema. Au huitième, Lema Bungiema Brolin, 27 ans, amené par l'OPJ Kimpuni Mavambu, identifié par Basoussa Kinsompa, résident sur l'avenue Landou, numéro 175, commune de Boum. Le numéro de téléphone ici est là. 9e corps et le dernier, Mvolo Ketia, 19 ans, amené par l'OPJ Kimpuni Mavambu, identifié par Ndolo Mbabal, avenue Kiwenge, numéro 16 bis, commune de Lemba. Donc ça sont les corps que nous avons réussi à la morgue centrale de Kinshasa le 29 en provenance du stade de Martyr. Donc à la morgue du 51. C'était hier, je crois. Donc la famille a un seul corps qui n'a pas encore été identifié. Il est tombé parce que c'est Maïndo Junior, il habite limité. Celui-là, on n'a pas pu l'amener parce que la famille est venue le récupérer aussitôt après. Nous allons, au nom du gouvernement de la République, ndeko nakanisi soko ozalaki jour wana oyo nasalaki déclaration okoki koye ko se rappeler que avant que tokoma na stade de Martyr tosali nanu réunion et pas ya commissaire général ya police à ma gauche tosali réunion ba service ba pesi biso toute la situation ndenge yango elekaki na misu na bango ba pesi biso ba information sur le nombre ya batu oyo ba lokoti bibembe na bango na stade de Martyr, dans l'enclos du stade de Martyr. Je ne parle pas du terrain ya football. Et si kawana de ba lokoti bibembe ya bandeko na biso policier mibale
chacun na tour na ye. Ba memi bibembe ya bandeko na biso ba kufi ba ye kotika yango awa. Ba yebisi ngai dans l'ensemble c'est 11 morts. Bato ba komi ko reprocher ngai, il passe sur RFI comme si je dois faire confiance na RFI et ne pas faire confiance na service à l'État. Ba yebisi ngai 11 morts. Bato ba tie ba doute. Toujours mépris congolais, toujours mépris. Même il y a vie na yemoko, même na vie yandeko. Voilà pourquoi toye koyeba est-ce qu'il y a solo bibembe na biso ezali awa. Bouti ko assister administration ya morgue et pesi biso ba élément nyoso wana. Nandenge corps mibale elongwe awa moko ekei na Kankokolo, mususu ekei na Saint-Joseph, oyo wana mususu wana eza na Saint-Joseph, ezali d'après eux d'ailleurs, ça serait peut-être la première victime, oyo famille ezwaki ye mbala moko ba memi na Saint-Joseph. Donc je confirme que ton perdre bandeko 11 et que au lieu que to lela bandeko na biso to komi na polémique muto ya zoti a doute que to kufelité kasi ayawa. J'indique 3 morgues. Mama ya mwesika tozali Saint-Joseph, d'ailleurs c'est 4, Kankokolo, je dis cinquantenaire, il y en a un. Donc dans l'ensemble c'est 11, mais 9 ezali awa, non 9 ezalaki awa mususu babimisi ndezali na ezako se retrouver na ba mort ke mususu wana. Donc c'est 11. Mutu azoti a doute. Mais papa, ata moko. Ata mibale. Soki to kufeli. Est-ce qu'il faut qu'on crée polémique? Biso to kufeli, bino bozo créer polémique ata congolais moko soka kufi. Vous pensez que biso ba mususu, il faut to kende ko sepem. Toto kende ko bina lisusu. Voilà, c'est ce que nous sommes venus faire ici. Je pense que les Quinois et les Quinois, les Congolais, bazana confirmation, les lobbies sont aux abattus à se contredire. Nous avons, les gens auraient voulu que ce drame qui est arrivé, bakoko yemba police, police est salibo, police est salibo. Ngana ke stade de martyrs, na ke hôpital cinquantenaire. Nous avons interrogé des malades sur les lits. Kotuna bango. Comportement ya police mokoloana ezalaki ndengenine. On nous dit la police n'a rien fait, même pas une grenade de bêtis. Mais le coup la tolingaka ko charger l'État. C'est comme ça que vous apprendrez, vous apprenez que les gens s'agitent parce que bazon moi na té sikani na ko tia police nationale na drame oyo komeli et comme Libiso dans Boka Mobile. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu oh. Salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Undela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo yo. Longisa nga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelera. Watitishina watitishina nsambi watenzelera. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Unabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembe nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembe nzambe libela. lelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe
ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo